Bonjour, bonjour. En tout cas, lelo, lende balobaka na lingala, na leo njo leo. Vraiment, na histoire moko ya kitoko ya kobetela biso. Ngina relate bino histoire moko loko mo ekomelinga lelo. Mais na okenango molo. Biso nyonso toyebi ke le vieux père aza sur terrain. Et en tout cas, ça robomba tenga mentor na ngeza le vieux père. Alors, tozozala na ye de temps à autre, nga nza pananga, ye pazalaki, namona kaka, téléphone est sonné. Tant téléphone est sonné, na moni, appelle le vieux père. Nga mona bi, le vieux père, le sousou, ma bako baye ka ande zalaka. Azo ko insister, na la bi bon, c'est bon, na yambaye. Na yambiye, na yo kaka le vieux père a en tout cas, ça l'effort, au ma place nga na za soko comité au raté et puis na raté vieux père loba kaka eza nini vieux père alinko lobate au raté na ebisi soko yete au raté na bi bon c'est bon le vieux père nazoya na s'apprêter vite fait na nzela muke le vieux père abengi okomi wapi te vieux père na komi place boyebika babiso tona nous non, to comme na mituka te to ala bata ba train ba métro. La vérité c'est ça. To ala bata ba train ba métro. Na bi bon le vieux père na zo ba train na comme place aux ali. Place singa na za na place le vieux père aza eza moins distance. Boy biga vieux père a lingi lix. Avant da pena na Nanterre côté ya URE na côté wana penza oka kota batu ya. Le vieux père moi les États-Unis a revendre kota pa en pambate. Ah bon, c'est bon. Nazoya, na zupe train, na sali ba correspondance ndeka ezala bato bazaba koto ba yebi. Na koma raté, na comme le vieux père alandi nga ekozela nga ti na gare. Nazo bima na yo ka vieux père abengo komi wapi. Na bi le vieux père nga yo na komi nazo bima. Du coup, abina pesa ye itinéraire côté naza. Po yepe aya to kuta na nzela po eza masolo a bien. Abi c'est bon, c'est pas grave le vieux personne na bimi nazo koma place aux alliés habiter nga pe na nzela nazo ya na rio na place yo kiteli. Na tombo la miss boende na salle-moi quelque part na tombo la miss bonata le vieux père. Le vieux père aza accompagné na mutu na garçon mbinga. Donde va le bale mbinga zo. Warriors ça ma base à la c'est un bel homme. Garçon comme on a papa chéri. Moi je biso ba Warriors de tout ça bref Warriors toi famille. Papa chéri a ko visiter papa l'homme dengaza a biso to na Paris mais auti musika auti na 2 heures ya Paris place à Fanda. A sali penze fort a ko visiter le vieux père ou apé ça biso bilingue na YouTube biso nyos to yebi. D'ailleurs, aza kutu mutoro lakisa soute. Nakoya, to kutani. Natela boye, mbali mbinga, bien parfumé, beau gosse. Pas chéri. Oza bel homme, hein. Wako sa otu wa bel homme. Mais na ebi ke so bala na yo, na lobi kaka. Oza bel homme. Voilà, to kutani, to yambani wana. Maman Clarissa, papa chéri, to yambani biso misatu. Mais pas le vieux père, azala qui a toujours pressé. Le vieux père, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, comme papa chéri a qui visiter le vieux père, fallait des alaka na cadre de courtoisie, qu'on luka aussi qu'on accompagne comme même le vieux père quelque part dès qu'ils alaka ça moi système moi symbole. Toké dans le vieux père, toké na galerie moi y a bien. To luki voilà, to komi, to zipe pa place dès qu'ils na galerie wana. To sali mutamta sali commande nga azwa ki crème moko wana au chocolat la mutamta azwa ki au goût na ye quoi namta zu goût na ye to fandi to bandi ko développer na papa chéri mais papa le vieux père azala kaka toujours misu nangonga nga siko na so comprendre na ba mais le vieux père au pesaire moko sanga manière quelque part auti musika kuna na ipenza kotala mais bon na lobi pété et sukeninga kana mtema ti ya ebisi ya ça en tout cas ça là que fort apprécier biso quoi
tokei tobimina papa chéri azwi biso le vieux père apesi destination non naokoma naozela elo naosala likambo moko boye na sablon abia bon sablon place toza mpe na sablon eza mpe na molai te papa chéri azwi biso wana pi biso wana rapide ti sablon papa chéri donc tokomi wana bon vu que le vieux père mutayebaki eloko akesala wana papa chéri voyage na ye na biso esukaki wana topesani kaka bambote ndenge eza entre bawarriors tosololi wana papa chéri abaluki akei le vieux père azwi nga tokoti su cadre mo wana ya bien tofandi no kaka vieux père alelisi singa telefone basololi azotanga mpe bakombo te nde azosolola wana tovandi mwa ba 15-20 minutes natala vieux père telefone eleli mutu moko azoya le vieux père atelemi bakei babimi libanda babando développe ayebisi nga mpe te mutu yango nani nabise bon nga mpe nafandi kaka naotala kaka po ye nde mutu azali commandant de bord mwena aloba eloko eza te naotala kaka après le vieux père aye koyebisanga nzoka mutu yango oyo ayaki wana oyo babando développe na le vieux père bon nakoyebisa bino tocontinue mpo tozwani ngai le vieux père na mutu wango tobimi na cadre wana bien tozalaki tosalela bango publicité te tobimi natala sikoyo mutuka moko euti koto ase eye basololi mbamo na mutu wana bapesaki neti bacode neti batactique moko boye eleki rapide nga mpe ible kaka vieux père kaka mutayiba ye makambo tokesala kuna tokei natalaka porte efungwami tokoti cadre moko boye su tofandi bandeko botunanga natalaka boye pwa mutu moko abimisaka lokolo boye natombola misi boye botunanga nani aigle donc surprise le vieux père abombelaki nga ezalaki normalement fallait tokutana na aigle le vieux père abokoloba na nga po peut-être nakokozwa mpe panique nakokozwa soki nde nini nakoma namona aigle bandeko namonaki pa chéri c'est un bel homme tailleur mais namoni aigle pa chéri limbisanga oza mobali kitoko mais aigle non non asinataka mutu mobo abima ya simple bien parfumé aya normal apesi biso bambote akembala mo pa le vieux père nzoka aigle ayebi biso aigle ayebi le vieux père aigle ayebi le vieux père bapesani bakolade bayambani basololi kitoko tozwi bafoto donc surprise agréable oyo surprise agréable le vieux père abombelenga ezalaki nde aigle bandeko namoni aigle posa masube ye libumu etie krr naposa toilette naposa na bia bon donc nde tomona ye na soni ko mwa mobali oyo nzambe akela ye mpenza bachéri na oloba mabe te yo mpe oza bien mais aigle nzambe asala ye surprise agréable nakuteli nango lelo mbala moko esengo eleki nakangi photo na aigle tovandi na le vieux père na se sentir donc mpo na nga journal lelo ezalaki très spécial c'est une journée exceptionnelle donc yango wana lisolo nazalaki nango nabetela bino boyebaki mama Clarisse na papa Loms bien confirmé donc confirmé aigle tokutani na aigle fara donc masolo pene eleki kitoko alors bolanda suite ekeya nsima c'est bon vous êtes satisfait bosabone na Clarisse Zola TV en tout cas bokozala décidé bocontinue kosabone yo oyo sabona déjà merci beaucoup na ndenge osabona oyo nana osabone te bosabone bopartager soutenons nous vivants nde na lobaka to continue toujours kose soutenir ntango toza warriors toza famille en tout cas nalingi bino mingi bisous bye